la famille de la Congo, la Congolais, nous sommes en Italie, au Basilique, toyaki awa mpona kosomisa bible oyo makambo ebandaki na Constantin premier na 325 après notre heure. On a conçu des lycées, on a l'église catholique. Et étant basé l'église catholique, et la Bible permettait qu'il y ait coloniser Bissot. Au monde a tangi ma classe et belé, à ce comprendre que Jésus a raté sa tête au Congo. Et on a ngaïn qu'on a bino mbuta chikeva, simbili la chinzambi maniema, moi na ya mama chikeva tuluka na papa maniema nzambi, koko ya général chikeva, chinzita simbili la, na maniema François, na ye awawa, longi ambanza bilaka, déjà en Italie, na ye kozong sa Bible, na biloko nyonso bamemela biso, matoni. Bolanda biso. Isika Rwanda bango, patulendo na bango babengi papa avanda ndi awa. Awa pe bokomona ambassadeur ya liboso entre le royaume Congo na Vatican, na kombo ya Nensaku Nevunda, le grand prêtre Mbunza. Oyo va permettre bango bazomwa ko apprendre spiritualité à la tiba jésuite. Oyo ba précurseur ya Opus Dei l'église catholique. Au détriment de la bicho. Aussi bicho de Sambela Bako qu'on a bichoté, mais Baron Mogo champion. Et d'ailleurs, à votre formation, de banane, on a un cimetière mémorial, historique, et c'est là la difficulté de la Bango Bafanda. Donc, on a c'est la Bango Bible. Nos engagements, eux, ils ont bicho Bango Kuna. Le monde, le cimetière, le pape, le Bango, il y a Bango Nyonso, au complota. Pour la malheur à compte, pèse ma Bible, on est connu ça Yesu. Tu dis que lien aussi d'un malokuta. Et voilà, tout ça, awa. Tu es pour le cas, ça pour nous d'accord pour la bicho. Voilà, le grand musée. C'est joli, hein? Je pense ça. Ah, après, c'est pas pour moi, non. Je vais devoir voir notre ancienne. Ok. Bandeko na ngai oyo ezali statut basala mpona koko na biso Nsaku Nevunda. Nsaku Nevunda azali premier évêque catholique congolais quand royaume na biso tosi combattre na bamba christianisme na Congo
ezali dirigé na principe ya makuku matatu na 3 classes sociales baprêtre babenga bamantsapa bangunza spirituel bangunza scientifique na bangunza politique mais ye azali parmi bangunza spirituel baprêtre et ye mutayaki comme étant premier ambassadeur na biso tant tosali relation na Vatican parce que Vatican c'est un pays aussi eza pays pas azala na dérôle aza chef religieux aza pe chef politique alors de ce fait tant toyaki ye mutalakisi bango spiritualité apprendre na bajésuite même rite oyo basalaka mpona koordonne pape mutukakoma pape tiaka mefunda moto alakisi bango bon tant toyeka na tombo na ezaze juste basali monument moko mpona ye epuis badécrie ye ndenge aza wana bon toyebi te corps na ye ezaka wapi toyebi te so corps na ye eza awa toyebi te peut-être kozala te No, la commune nuovo beneficiari, serie beneficiari, on peut éviter que ceux qui tombent dans les arbres, on ne sait jamais, ceux qui tombent dans les alliés, au crâne, il y a crâne, symbolisme, il y a biso, ça qu'on est funda. Bon, donc là, biso de zamba ne Congo, tu vois qu'il y a des boétés, tu vois qu'il y a des talaye. Symboliquement, il faut que tu aies quand même un locomoco pour le monument, ils appellent mémoire à un monument. Si vous avez un carte, vous appelez bien pour la coupe. Quand il y a tout, peut-être vous avez la carte, vous avez des athées pour aussi passer à qui. Entre na bango mais faut pas biso tozali na miti yango wana biso bana bafoko na yo toyaki awa lokotala yo ezanga cike basimili na cezami maniere naza ngunza nakambami na mama cike batuluka ye akambami na moto akokakila bayimisa moto akokakila bayimisa ye akambami na Philippe Emmanuel moto afilili na kiesi na moto akiesi mutakiesi akambami na mutasamumpamba akambami na mutambumba samumingi alias Philippe oyo fumukimbangu fumuzame tukimbangu apesaki minisa oete aforme atafondema na kimunza ngai wana moko banguza moko banzala lokola yo biso bapesana na yo nali mwana Congo central na Lukula, na Kakongo, na Kalifemba, na Linzi na Lukeni. Na mwana hii kupala hii koko, pemite suko za kuna, biso, mwingu na zeki na biso, makasu ya moyo, kutike hiyo koko, kukasu mpa, toza makasi, na kumba fundukumba. Tono ya moyo ulia akaso ya moyo kasunga lizibu efungula yeza sinja fungula lizibu ya fungula osalela molimo no te po biso nde bakoko na yo nde biso nde esengeli tosambela yo biso nde eza mindele te kasumuka soki mpe molimo no eza na kati lizibu ne wana na bwaki afungola baporte nyonso bakadena bachaine bakangaki molimo no baevokaka yango mpo oyo opesaka bango ndwenga na ngano biso bakoko no toye vraiment ofungwama awa pesa solution tozongisi matundu pai na nanga bozolanda biso awa towana kati ya basilique omoni awawa ezali uniquement chapelle oyo eza uniquement basalaka cérémonie ya koinvoke koko na zone saku mevunda otala baangela bato mwindu babombi lokola mpo bozwa ide te bazwi mindele me banoircie bango lokola bato mwindu esika basala bacérémonie ya nsaku mevunda awawa chapelle oyo moto azogérango koko na biso nsaku mevunda awawa
Donc tomboni ba ici biso na katia tozoluka mais est-ce que ba bombi na katia tozomona te. Ah, image moi. Tombo ya ntsako mevunde ezalaka awa eza na kati ya bayesi biso na difficile ya komona yango mindele nyonso baza koinvoke ntsako mevunde eza église eza dédié na ntsako mevunde eska mpe tomboni ezala awa ezoboya kolakisa biso soki mpe babombi yango en total. Batombo mais ntsako mevunda nde babombi soit eza kuna ya ntsako mevunda eza wana eza kuna Koko ayesi biso tombona ezala soit eza kote pombi yango balingi biso bakoko mo tomona te batiaka ekekona kote kuna oyo eza chapelle moko de dieu na yo koko na biso nzako mevunda yango basali semblant ya baangelo ya bato mwindu mais oni basuki na bango baza bazola mindele mais banoircir bango eza semblant na bango basali mais toyebi ke yo moto ezali konourrir énergie na bato nyonso bazala awa ekokontinue te tozokota 2021 biso fo tosambela bakoko na biso mindele fo basambela oyo ya bango depuis mois de février tokabwanaki déjà na bango fo basambela ya bango biso mpe ya biso yaya ku touta déjà kuna na cimetière historique na bango esika baroi na bango ko basali mango bachristianisme toyoti kotikela bango bible na ekolosi ya yesu après awa tozokende kuna na vatican soki etikela bango mpe so bible na elongi ya yesu ya lokuta bayela biso bon yo fo bima ya koko boyebisaka biso ke lizibo efungolaka makambo nyonso mpo lizibo eza singi mpe efungolaka makambo so bakanga yo awa eloka bakanga yo mpo bima tosalisaka bango makambo wana esili biso totikeli yo lizibo na nkombo fungo eza mikimbango fungola makambo nyonso awa makasi topesi yo yango olia okasumuka ozwa makasi yango topesi yo lizibo efungala makambo nyonso tondo yango olia
tunda soki ozalaki nzala yango wana lia makasukasu biso lokei etiki yo koko meteli zongi na biso na bolingo nyonso eza seleji bongo koko biso kote nayo fo bima basa biso tongo na yo eza matongo na mote nayo fo bima misudu yango wana mpe fongo na nzela efongo na nzela koko ifo bima biso kotongo ifo bima misudu yango efongola yango fongola ndenge tosali bino tokozongisa yango awa toza na basilique saint pierre esika pape azalaka so akomi pape abimaka na fenetre mo eza tekekaka papa abimaka awa bato batelemaka awa bango nyonso bazozela papa aloba soki papa abimi awawa bato batelemi na bango nyonso bazozela papa aloba donc awa abenga yango basilique saint pierre esika papa azala donc awawa ndako na bango po totikela bango buku oyo ezango na likambo alobanga bango te explication eza yango te totikeli bango buku na bango eza na problème donc awa bomoni basilique saint pierre alors papa abimaka etelemaka na fenêtre kozala awa to awa alobi après alobi abemisi papa awa tokoti na ya bacardinal ofoza bakoma bacardinal na bango bakoma bacardinal bagarde suisse boyokaka bango bagarde suisse omoi bafoza bapake na bango balongo batata bampumu tulendo biso nde okokisa makambo bino botindaki biso tozongisela bango buku na bango bazwa buku na bango na bikulusu yesu na bango donc voilà toza na place tokoki otika yango kuna na mandoki na tu oyo sikoyo tokoti na niare ya mwasi omoni toza na kati ya libolo ya mwasi basala géométrie sacré na bango aya eza lokola sexe ya mwasi aya eza lokola sexe ya mwasi nde basala géométrie sacré na bango toza na kati ya sexe ya mama na bango ya mabe mais eza mpe biso moko te po oyo eza kati na biso kimbangu aza likolo ya makambo nyonso yango moni ke ezobanga eloko moko te tokangamaki na buku oyo yango moni biso bana bena kongo bana kimbangu bazali bazokama biso nolinga kimbangu surtout ngai na bandeko tolati bo bazokangakanga biso bafoto ya kosakana te nde baza bazosurveille biso na niveau moko ya kosakana te donc omonaka bambila mutakala nyonso ya teni baza kolandalanda biso donc bazotalaka biso donc awa eza esika basala bamese na bango minene soki papa akomi bakomi nini basala bamese na bango
¿Qué problema es? Ni violeta, no puedo. No, lava il capo. No, pues, Estamos in chiesa. La chiesa è un luogo sacro, per noi è un luogo da rispettare. Quando si va in una casa di privati, se ha il cappello ci si leva il cappello, gli uomini, infatti io non dico gli uomini, Le mujer no. ve lo posso dire, gli uomini se lo levano perché è un fatto di rispetto. Quindi tu un'usanza, sei in una casa e puoi rispettare. È un'usanza di educazione. Non l'abbiamo inventata noi, l'ha inventata Certe cose c'è il cappello. Sì, però la cultura tua è qui che la devi no? Perché qui la cultura è la nostra cultura. Quello che fu foto di la messa, celebrare la messa. Quello lì. Se invece vuoi parlare con il suo che confessi, voglio scorrere ok. Ciao. C'est là qui c'est bizarre.